Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu, j'ai responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na ba peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino ndenge nini na radio Buka Lokuta bato bazwi matanga, crise cardiaque, émotion, somo. Bandeko babolingo kaka ndenge toyebisaka bino ete ezali na bato mosusu bavandi na poto. On dirait bato wana balingaka nde koutilize bato basalela bango ndenge nini bakoki koliberelele bango Congo, alors que bango bavandi awa baza kosala eloko te, baza kotala na mosika, baza kozela ete bato mosusu babongisela bango esika po ete bango bakima mbango bakende koloba ete ano toye kozwa esika na Congo po ete biso nde to bengani bato oyo bazalaki na bokonzi. Bandeko babolingo mingi lelo oyo bazwaki lokola Papa Etienne Tshisekedi molobeleli na bango, porte parole na bango oyo balingaki koutilize lokola pont. Alors bazali koyeba teke Papa Etienne Tshisekedi asi akomprenaki système. Papa Etienne Tshisekedi akomprenaki système aye kotala tango mokolo oyo Mobutu azalaka maladi, tango aye na poto, tango Mobutu ayebisi ye kende na Kinshasa bongisela ngai esika yebisa peuple po ete soki nga na ye na kopesa o bokonzi. Bandeko oyo tango Mobutu azongaki ake kopesa Papa Etienne Tshisekedi kibota. Bandeko lelo lisusu ndenge Papa Etienne Tshisekedi akendeki na Kinshasa, Ngwanda le Terminator pe avandaki awa ye na bana na ye bazalaki kozela po ete ezali neti Papa Etienne Tshisekedi akenda bongisela bango mesa, atandela bango mesa, alambela bango biloko akolia po atiela bango likolo ya biloko likolo ya mesa pe bango baya kaka po baya kolia. Bandeko lelo discours ya lelo ya Papa Etienne Tshisekedi ebelisi bato ebele maladi na radio Buka Lokuta, ebelisi bato ebele ba crise cardiaque kuna na apareko. Bandeko me bino bato bolobi ete bolingi kozwa mokonzi na ndenge ya makasi. Pourquoi mokonzi na bino Ngwanda le Terminator avandi kaka na poto ye aza kozela bato mosusu basalela ye po ya kobima? Omoni escroc ndenge azalaka. Bandeko il fallait yoka ba journaliste ya radio Buka Lokuta mingongo ekomi neti bato batie bango bakayu na mingongo baza kokoka lisusu koloba te. Bandeko bakomi kaka o deception Lokuta pe tala bana wana ya radio Buka Lokuta ko Ngwanda si ateya bango Lokuta bayebi kokosa. Bandeko me bino bolobaki ete bino nde moto bokendeki kosala coup d'état kuna na maison présidentielle ya Joseph Kabila. Bolobi ete ba elema oyo bakendeki kuna ezalaki ba elema na bino. Mais pourquoi bozali ko compter les sous na Papa Etienne Tshisekedi?
bolobaka ete bozali na 25 000 tonnes 25 000 tonnes yango ya baarme oyo kaka bino moko boyebaka te soki 25 000 tonnes ekoki kozala ndenge nini nayebi te soki ndenge nini bino bokaniselaka ebongo 25 000 tonnes wana bobomba yango wapi bomoni bomikosaka kaka bino moko toyebisaki bino boye lokuta eleka te bandeko kaka na bajeo bozali kosalasala bato kobimisaka bato pamba tokende boye tosala boye ntango bato bakokomprendre bino malamu na bandi ete na bato oyo mosusu balandaka bino mpona kokanga ne meme makambo ya miziki banini mingi bakoregrete bakoloba soki toyebaki bandeko bato oyo bazali kaka wana mpo soki evenema moko ezwi mo ampleur ale bobandi kopesapesa bacotisation na bakonte na bango bazali kobeneficie bandeko babolingo botuna elobi ata bato ya idps eske yingwanda moto afutelaki papa Etienne Tshisekedi tike mpo akende na congo eske parti ya idps nde moto efinançaki départ ya papa Etienne Tshisekedi mpo lelo babanda kotuna biso bato ya idps compte mpo ete balobaka ete papa Etienne Tshisekedi asali eloko te eloko nini ezangi mpe bango bakita na Kinshasa bakende kosala bamakambo na bango kuna sur place bango bazali kokonte kaka sur bato ya idps balobi ete balingi baaventure na bango wana baza kosala te bandeko bato ya idps balobi ete batika papa Etienne Tshisekedi calme parce que moto moko te abimisaki mosolo oyo atiaki yango comme charge mpo ete papa Etienne Tshisekedi akende na Kinshasa akende kobongisela ye terrain bomoni bandeko boyokaka mwa soni bandeko il fallait boyoka mongongo ya mwana mwasi oyo babengaka soki nzeta ya mbila oyo azalaka molai lokola kamba nyoka mongongo ekomi nete moto batie babile na kati aza kokoka koloba te sikoyo mpenza ndeni tosala mpona congo antuka vraimen tozali mpenza trahi antuka mpenza ngai nayebi te ndenge nini tosala sikoyo toluka kaka bamakambo yango na ndenge ekende kaka na ndenge ya minduki sikoyo mpe soki tokende yango kaka na ndenge ya minduki toluka ndenge nini tokobotola mboka mpo ete biso toteki motema epai ya papa Etienne Tshisekedi sikoyo mpenza moni makambo yango esimbi te antuka ngai mpenza ndenge nazali wana naza komona ete ya nzamboko atumba azalaki na raison il fallait kaka tolanda ya nzamboko atumba bandeko mwana mwasi aloba atala nsima te misu kau oyo bana basi ya boye oyo bazalaka ko oza na ye na chambre ko soki mobali okoti na ye mbala ya liboso na chambre soko bomi mwinda akolinga kutu mwinde bomana te il faut amona mpenza amona yo mobimba nde bana basi ya boye ndenge bazali mwana mwasi oyo misu makasi aza koloba ndinga aza na miyoyo na zolo bandeko babeliki mpelekese toyebisaki bino ke le rais azali kaka le rais me bino bato bozali koloba ete tokoyala baminduki kuna nde na kongo bokokende kokuta basi kuna na kongo nde bokokende kokuta ete bato balembalemba oyo bokoye mpe bokoti bolobi bobotoli mboka botika kosala bagele katukadi papa roger napesi yo maloba